Matondo mingi na ba téléspectateurs nyonso ya Vom Télévision bozwaka libaku ya kolandaka biso na manaka na biso eliki ya lobby émission oyo salaka toujours na objectif ya koya kolamusaka makanisi ya bilenge pamba te kotala mokili ningi ezotambwama bato nyonso batiaka elikia na bango na kati ya bilenge nde bomonaka raison pour laquelle nzete ebotaka malamu na kibolenge mbisi ebotaka malamu na kibolenge nyama botaka malamu na kibolenge voire même na moto abotaka malamu na kibolenge tango komona Asie, Europe, Amérique, tope Océanie, okomona ke ba jeunesse ya ba continent wana, baza plus mingi na kati ya mosala et non lo sambo. Kasi soko ye na kati ya Felika, okomona plus mingi jeunesse emi pesi na lo sambo et non na mosala bota la résultat na kati na mokili jeunesse africain o abimi observateur, jeunesse asiatique tope américain tope européen, bango babimi ba travailleur na kati na mokili. Nde mokolo biso sala ka effort okene ko kundulaka bandeko na biso nyonso bazana makanisi ya malamu ya ko sosolisaka bandeko na bango bilenge bazwaka libaku ya kolandaka biso mokolo na mokolo lelo masolo na biso mokolo molelo to kosola si actualité ya mboka Congo tolalaki tolamuki toyebi ete journée le 6 avril oyo ezalaki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki ordonnance mokolo le 3 avril ekomaki journée fériée pe chômé pe payé tokosola pe gouvernement Samade tokosola pe sur ba propos ya maître Gims toyebi que maître Gims ces derniers temps bandi ko sala ba sortie médiatique kolobela sur makambo o eleka na Afrique antique to pe Égypte antique tokosola pe sur rencontre ya bana mboka ya opposant ya Martin Fayulu ya mwana mboka Sesanga ya mwana mboka Moïse Katumbi ya Matata Ponyo o ezalaki na Lubumbashi tokosola pe sur des autres oyo tokoki koloba ko benda na weza na kati ya lamuka El Muzitu na El Fayulu ndina mokolo molelo to zwaki chance ya kokende kolanda susu moko ya bandeko na biso na kombo ya Neko Konifo Bekta azali coordonnateur ya parti politique azali président ya Ligue des jeunes ya ville province ya Kinshasa oyo yo parti politique na bango ezali CDD o ezali na kati ya Union Sacrée Ndeko Konifo mbote na biso mbote ndeko mopanzi sango boni bino nzoto Kimezali Katine Tumba. Le lot solo la plus mingi sur l'actualité. Yamboto kota na kati actualité oyo ezali dominer na kati ya mboka na biso Congo. Lelo jeunesse. Ba parti politique nyonso ndaksa bino na kati ya CDD o bino bozali président de Ligue des jeunes et ville province ya Kinshasa. Lelo na kati ya ba parti politique tozomona plus mingi ezali dominer na bilenge parti ya bino CDD vision nango par rapport à la jeunesse congolaise tokoki koyeba yango ya moto kota na kati ya masolo ya biso ya evandeli actualité ya mboka Congo. Bon, objectif tope vision ya parti CDD Congo debout pour le développement pour la jeunesse. Je pense que na kati ya CDD tokoki kolobate que CDD azali na objectif pour la jeunesse. Mais CDD politique ya parti politique na bino envers jeunesse congolaise. Boye yango tozoloba politique wana ezali ete jeunesse congolaise na kati ya CDD azali au centre ya ba décision au centre ya ba réalisation pe ya évolution ya parti na kati ya mboka Congo tolingi toloba boye tomonaka na ba parti mususu bilenge bazali utiliser mais nzoka nde na kati ya CDD elenge azali vraiment au centre donc tobi au centre na ba niveau nyonso ya mikano bilenge bazali maître Tembele azali président ya autorité morale ya parti atikala te jamais kozwa mokano moko boye sans que associé jeunesse ya parti donc elingi koloba na kati ya CDD soki manso matamboli malamu jeunesse a participaki manso soki pe etamboli mabe jeunesse a participaki donc azali tokoki koloba objet moko boye ya manipulation te mais azali na kati ya ba décision ya CDD tokoki koloba bongo to kolobela lo actualité mais ça babiloko oyo loko emiso plus mingi lobela ka jeunesse tokoki koleka bazo reprocher pe bino ba politicien soki lelo
biloko matina mboka bo marche raté. Tous en difficulté à courant, tous en difficulté à maille, tous en difficulté à banzela bo marche raté. Mais ce qui est commis problème y a ba pouvoir. N'accès organisation de l'élection, so bo moni pouvoir en place moi nungu nini wana bo senga population abima. Biye wana nyonso bino pe na kati ya CDD est-ce que tambola pe kolandela pona bolamu ya biloko moko ya mboka ande ya vis ozo take vie sociale direct so bi social direct to zu courant mai ko lia batu ozana no politique. Bon, nakobanza tant to limboli CDD to bengango Congo debout pour le développement. Donc ezali parti oyo ezali ko régorger en son sein ba congolais oyo bazali éveillé parce que nanzela na bango nde baye ba kotele misamboko to bengi Congo et bato bazali na likanisi ya bongo ba kozala na même likanisité na ba parti politique existant. Yango na toloba na kati ya CD oui mon pépé sika yango toloba na kati ya CDD faire la politique autrement. Donc toza koya ko répéter le système ancien té mais toye komema lolenge ya sika c'est-à-dire base to pe to bengi population nde sengeli ezwaka mikano to pe epesaka biso makanisi oyo biso tokoyeba kobundela nango na niveau ya likolo. Donc CDD ezali parti politique oyo eye ko répéter l'ancien système té yaka kobundela kaka ba intérêt politicien mais plus intérêt à peuple parce que développement oyo tozolo bana kati ya CDD tokozwa yango kaka soki tozali accompagner na population. Et tata koni photo koti na kati actualité oyo za dominé ya journal le 6 avril 2021 1921 et ça qui centenaire président de la République azaki na kilt na mboka kamba et pas ikuna azaki invité na kati ya na pleine kilt président de la République à la kaki qui journée le 6 avril à sengaki na ba président les deux chambres président Batu Lukwebo azana Sénat na président Mboso Oazali na l'Assemblée nationale ba tsango na ba ordre du jour ba député ba voter ngo kende kuna na présidence ya premier guerre pour éthique là et souffrir pendant 2 ans. Dans la deuxième année, un lundi, il y a le 3 avril, le président de la République, il y a une ordonnance a déclaré une journée fériée, chômé peut payer. Tout le monde en tant que politicien, membre de l'Union sacrée, parti de la CDD, aux appels moko ya cadre ou pour aller président de la Ligue des jeunes à Kinshasa. Ben pression na bino pour na journée wana oyo na kati ordonnance ba lobby bien ezali pour na liti ya fumu kimbangu liti ya ve ya conscience africaine tango bino bolanda ki yango lokola moto nyoso na ba économique ben pression na bino ezali ezani initier date wana nenge komi journée fériée pe chômé et etikali pendant des années. Bon, merci beaucoup. Avant tout Romega souligner c'est vrai tous allez président de la Ligue des jeunes il y a CDD na kati ya ville à Kinshasa. Kasi toye awa étant que tout congolais pour na repesa ba vie na ye parce que parti et mandaté biso te pour na toya rolobela yango donc toye repesa ba opinion na biso le rôle à tous citoyens. Alors pour na ko répondre à la question ana to sepelana nous kotalisa na bandeko ba congolais pe ba africains en général mingi bazo kanisa que journée wana ezali journée moko boye pour na ko sepelisa ba mangomba moko boye ezali une grande erreur. Nzokande soki tozongi moi plus loin na histoire africain topé toloba africain azalaki personne moko considéré na kati na mokili mais yeki okoma na temps moko boye africain a se retrouvé dominé a passé na colonisation a passé na esclavagisme et ça li que non ba traitement wana il avait un cerveau d'une manière négative. Et l'ongoli katinaye ba valeur humaine. Et l'ongoli katinaye ba considération tope ba verti oyo moto esengeli azala na yango. Oyo moto esengeli azala na yango. Donc homme africain abungisaki yango. Et tellement ça là qui que na ba génération ya qui après ba mesana qui toujours na kati ya colonisation pour na bango ba mona qui était et salama bongo homme africain azala muumbu homme blanc azala bongo
maître ndepe tolobaka po to relancer bino nzamba pesa biso bomengo kasi mayele apesa biso tapesa ba mindele po eloba maka lelo na kati la bilengi. Oui ba trace wana ti sikoyo ezali nde wana moto oyo abungisi meme na kibomoto lokola nzambe na bonzambe na ye ayebaki malamu ete africain azali ekelamu lokola bikelamu nyonso esengelaki oui au même pied d'égalité na ba peuple tout esengelaki na bango bamilakisa solo bazali na biso nde bongo na komilakisa na bango bamilakisaki na nzela ya le paraclet kimbangu biso tosepelaka kobenga bango le paraclet kimbangu ntango bamilakisi epa na bango na musala oyo kimbangu ayaki kosala epai na biso baafricain ezalaki difficile akota mbala moko na kokonscientiser biso parce que bomoto na biso ezalaki ya kokufa ezali lokola téléphone et se décharger complètement et kosengo exciter yango avant charger yango wana logique alors nde bongo kimbangu tangu baye le paraclet kimbangu tangu baye bamonaki na lolenge na kuteli bato oyo bazo mériter te kopesa bango ya motuya oyo nga na uti nango epai ya tata nde esengelaki ba passer na ba démonstration ya ba miracle nde tozoyoka ba plus de 300 morts balamuka na espace ya moins de 3 mois na kati ya mboka oyo nde biloko ya bongo esalaki ke moyindo oyo abungisa kibomoto na euta kala abungisa même na confiance na ye moko confiance de soi aza même na kondima azo mindimela te ondima na kapete c'est rare c'est très difficile moyindo andima eza non difficile pona ndima ndeko nanga moyindo soki na nazo komindima te eza difficile alors le paraclet avec okutela biso na position wana nde yango wana apasaki na ba démonstration ya ba miracle moko boya makasi pona moyindo atala bi na kati ya peuple africain na loposo na ngai eza pe na ndeko mo atelemi asali makambu moko boye oto yokaka donc seki biso pe tozali bato lokola bango ezalaki déjà pari moko ya motuya oyo tolongaki na etumba wana ya le paraclet kimbangu alors élément wana et permetaki le paraclet à restaurer l'homme africain abanda sikoyo ko doter biso na ba valeur esengelaki kasi lokola bakangaki ye na mwa lombangu wana ezali selon ba histoire to sali ba recherche tant que homme politique esengeli toyeba kasi bino ba politicien moto boko kamamboka te soki boyebi histoire ete ko sala pasi de salaki ete tangu bakangi ye azalaki na difficulté ya ko continuer mission na ye mais tango amonaki keno ekomi pene bakanga ye atikaki programme moko boye prophétique oyo atalisaki avenir ya mboka ya Congo, avenir ya Afrique, pe bongo ya monde. Alors, programme wana, rôle nango ezalaki nini? Ezalaki na ba nyonso bakotelema sima ya mikolo ba leader to pe peuple. Bazala na confiance ke ezali na mutu moko boye oyo tozali ko reconnaître ke Nzambe atindaki. Yene mtatika maloba oyo. Na tango bwelikambo bwero salama na tango bwelikambo bwero salama na tango bwelikambo bwero salama. Nde baye oyo bakoya sima bazala na bobangi te ba comprendre que non pona makambo etali etumba ya mabele pe bongo ya peuple ezali na soutien moko boye trop spirituel oyo ezali na kati ya programme ya kimbangu. Donc sans cela ingaki ezala difficile. Nde yango wana tomoni quelques années plus tard 9 ans ou 8 ans après tomoni Ndeko Lumumba telemi atelemi eloko nini esalaki ke non Ndeko Lumumba azala na bobangi te ezali parce que ayebaki ke ezali na maye moko elobama soki nga na telemi na koki pe kosala maye wana elobama ka na première na première république pour na ekokisama donc confiance wana kondima wana ezalaki basé na élément wana ndepe le 4 janvier soki ezalaki produit ezali po peuple ayebaki parce que peuple wana za peuple oyo a passaki époque wana na le paraclet kimbangu tout relancer bino po eza na koko moko pasala témoignage o aviva na emet wana le 4 janvier abi babanda ko belela Kasavubu roi et Congo ya kimbangu Kasavubu mokonzi c'est ça eza moko ya ba trace pe ya ba élément donc batu basapuyaki na bilaka wana bayebaki ke no te na ndenga loba balinga te bakokende tozanga mandoki te bakokende donc
et ça là qui conscience ya population peut même ya ba leader d'opinion babunda ki yango pamba te po bazali na poste indépendance non babunda ki parce que baba ki appui ezali parce que sauf ya indépendance ezala ki kala fimbo to bande ko zo tongo midi pourquoi mais africain baya ki yango azala ki pe na bosenga a se retrouver libre mais soka azala ki na makasi ya kote le maté parce que ezala ki ne loko moko te ezala ki ko assurer ya botama esclave azomona position wana ezala ki position naturelle pour na ye esengela ki mutu ya bongo aya pe sima ya mikolo sima ya bambula tozwi pe susu héros ya mibale Mouze Kabila o pazolanda donc tomoni pe lolenga kamba ki na kati ya bilaka pe ezali bongo donc présence ya le paraclet Kimbangu ezali présence moko na koki ko benga ngo lokola fongola to pe clé ya ba indépendance non seulement ya Congo pe ya Afrique mobimba donc soki sikoyo moto ya bongo oyo apesi programme ya indépendance pe ya équilibre monde et que makambo ngo ezali kokokisama na kati ya ba programme na ye bato bazali ko bima ba acteur na kati ya programme na ye ba biengami be euro boni yete ba téléspectateur bozolanda biso ki soki ko to biso to koki ko bakisa bango bakoki kozala héros ya be euro alors bolukela biso kombo moko boye to pe terme moko boye otokoki ko employer ya kobenga héros ya bero na mukuse héros ya bero kombo ni tokoki ko pesa ye moto na moto esika zali akanisa esika azali akanisa bino atanke bilenge mission infumu Kimbangu plus minga salaki na ba papa to pe kaka na bilenge mais ye moko azalaki elenge tanga telemi azali ko bunde tumbana azalaki elenge abundi akabiki bolenge na ye na kati etumba oyo abundi pe azalaki entouré na bilenge pe bilenge ne mutu pe ba accompagner ki ye donc œuvre na ye mission na ye plus mingi to loba evandela ki zaki basé mix sur jeunesse donc ayeba ki penda ko saler la jeunesse na ye parce que bande ko mingi bazali ko landa biso bokanisa te ke non eponama na batu moko boye ba agir d'une manière consciente na mokili ba misusu ba agir n'importe comment non biso nyonso na mokili oyo tozali na mission et mission oyo tozali na yango ngonga ya kosala yango ezalaka kaka tango yo zali elenge po ezali na ezali moment oyo ozali na bokasi ezali moment oyo ozali na maturité ozali na maîtrise ozana ba possibilité to pe na ba capacité nyonso esengeli mbango ko iko sauter ko iko baluka wana na tanga bolingi ozali na tango ya kosala nyonso soko leki tango wana même na bombo ina yo pona kolia na komela okoka ko organiser yango te faut basalela yo donc et comme il faut comme na ba dépendance moroboy donc le paraclet Kimbangu azali moko ya bandakisa oyo bilenge ya jeunesse africaine biso jeunesse africaine esengeli to landa ye ayebaki ko jouer rôle na ye ngai pe na yo toyeba pe ko jouer rôle na biso pamba te Congo oyo na ba problème oyo tozali na yango moto na moto esika azali solution pour na Congo esengeli sikoyo ayeba yango asalela penser wana kimbangiste atelema a se révolter pour na ayeba comment koki ko agir tozana problème ya insouveraineté même na mapapa toza ko importer na bazoka tozali ko importer donc bozoka ni sakeno ndenge to vanda wana na kirdan tozali ko importer imagine donc nde to vanda wana moto na moto esika zali azokanisa kazangi likambo ya kosala mais ali passe kasi esengeli na biso ba politicien pe na ba homme politique to sala makasi to tika politique ya kokomisa peuple to pe ba membre lokola nde to lobaka batu na biso to sepelaka na concept wana te étant que homme politique conscient to étudier posa ya population to étudier posa ya mboka totala Congo alingi nini Congo elingi nini to sala même recours na ba plusieurs documents lokola neti ya ba le paraclet Kimbangu to luka to yeba na tango tozali ngai na yo tokoki kosala nini e kozala malamu mingi donc pona yango le 4 janvier wana même église kimbangiste oyo yebani oyo yakamba ebotamaki nanu te mais batu baza ko beta tolo ke oyo ezali Congo mboka ya Kimbangu batu wana
bazalaki bakimbangiste te, bazalaki ba congolais tout court. Mingi pe kati na bango bazalaki ba catholique. Mingi pe bilenge, mais bayebaki ko s'accaparer na énergie wana kimbangiste. Pe ba comprenaki ki non Kimbangu azali leader moko boete ya ba regroupement moko boye. Ya ba Congo to pe ya banini ndeti lelo tozomona pe lisanga ndeti vuvamu ya église kimbangiste ba katevel te. Moyindo nyonso esika zali. Soki apesi le paraclet Kimbangu esika na ye pamba ta bongi na yango akomona maye ya malamu oyo ekose produire kati na ye parce que Kimbangu azali élément oyo soko tie na kati ya bomoi na yo okoyeba tina na kati ya mokili pe okosala oyo esengeli osala okoyeba tina na kati na mokili tata na biso konifo jeunesse africaine o lelo kotala mokili azomona na kaza l'échec na kati na mokili enseignement o lo twali kotanga biso bilenge nde motu toza victime na kati ya enseignement po botanga fo bozala bilenge ba papa batanga lisusu te po baleka déjà étape wana. Est-ce que lelo message ya Fumu Kimbangu ndenge bolobelili chef de l'état akosuka kaka na esika ko nenga zu ordonnance ya ko déclarer journée fériée chômé payé pe chômé to ekokende ti na esika ba instruire yango na kati ya système éducatif po bandeko batanga yango pona nini na lobeleli bongo lelo oza moko bilingo tambolaka ozomona na kati ya cité soko tuni mutu qui a découvert la moschée du fleuve Congo akolobeza Diego Kao. Est-ce que bajara ba mate ya wana penza awa we koki penda kotangi sama soke koki kotangi sama te est-ce que lobby o ekoya ekosenga ba instruire message ya Fumu Kimbangu na kati ya système éducatif o ekosala eko permettre na jeune union sika azali ça ebi que les six zovana na ndako ezali suite asala ki boye azongisa ki boye to mokonza mboka esengela suka neka wana nenga suki wana to vandi kaka na ndako. Merci beaucoup mopanzi sango na mutuna kitoko botuni tokoloba boye normalement bon charge nyonso tokozongi sape na mokonzi ya mboka te basali esengeli basala pe esengeli bakoba kosala biso pe bayi politique ba oyo bazali na pouvoir na ba oyo tozali libanda tozali pe na musala ya kosala na biso pe peuple tozali na musala ya kosala po na topesa sens na mukolo yango mais eza lokola neti oyo mokonzi asali eza lokola neti moto moko boazwi a disposer concession na ye po na bato basala bilanga soki bosali concession wana ekoproduire makambo ya malamu mais soki bosali te alors biso tokanisaki boye lokola mokonzi ya mboka asignaki yango le 3 le 6 tobandi yango esengeli mokonzi ya mboka babimisa programme moko boye ya conscience africaine oyo esengeli tolandela tina ba horizon ya bambula moko boye inconscience na biso ba africain evandeli na nini toyekoli alors ba mesure oyo esengeli to mettre en place pona ko diminuer to pe ko minimiser to pe ko réduire to ya inconscience wana esengeli nini to sali penda étude moko scientifique sur yango et to présenter programme wana pe ba instruire yango na ba école na système éducatif ekoti pona et accompagner ba génération oyo bazali na tango ya kotanga po baye banengi ni bazala responsable lobby na bato déjà batanga ndenge bouti koloba wi kotanga sila kate même après liwa mutatanga na bayo déjà batanga soit disant basilisa et sengeli même ba centre ya ba formation pona ko récupérer conscience ya bato et sengeli même ba ouvrage ezala na disposition na bango mission na niveau ya média kaka ba émission te même na ba film ba documentaire ya conscience africaine sengeli salama parce que to balo ba journée le 6 avril journée ya conscience africaine nga na omona susu kaka le paraclet Kimbangu te nazomona ke mokonzi mboka comprenaki ke azali dénominateur commun ya ba union so babundelaki Afrika pe mabele ya Afrika pe peuple. Donc la journée le 6 avril to kovanda pe boye ba teli biso kaka élément ya Sankara
to sololi plus sur Sankara tokovanda pe batieli biso pe bona tango nani donc batu nyonso to lo batu babundeli Afrique baza ko faire partie na kati ya journée na les 6 ans. Mais oui, tango balobi journée ya conscience africaine. Au père na ngweza yende fumukimba. Ba reconnaître que yene mutazali initiateur na yango. Donc cela veut dire na kati na yango ba élément numérateur bazali ebele oyo esengeli sikoyo na ko s'inspirer na batu wana nyonso oyo le Paraclet Kimbangu azaleli maître esengeli sikoyo toyeba. Par exemple, Congo, Afrique, tozo souffrir na likambo ya trahison boye bien malamu. Mais élément na kaka keno le Paraclet ninga sala 30 ans de prison sans qu'à trahir. Na ba torture ya motini na motini. Ça combien d'années? 30 ans de prison, l'homme le plus prisonnier du monde, c'est les vieux, donc nakolo bani ancêtre ya ancienneté na marambetali prison ezali le Paraclet Kimbangu. Alors, soki tozuka élément na to lobi to exploiter na système éducatif. To aussi sa trahison na kati ya ba Congolais pe na kati ya ba Africains. Mais est-ce que comment to ko intérioriser na kati ya mitu ya bana? C'est ça. Et ça c'est comme ça la fois ça est-ce que mokonza mboka akovanda abanda ko élaborer système éducatif asana tawana ba homme scientifique musala na bisoni est-ce que mokonza mboka akovanda wana a élaborer système d'enseignement parce que différence ezali entre système d'enseignement et système éducatif non ezali ba expert na domaine ya pédagogie mais esengeli bazala connecté na molimo ya nini ya bomoto oyo déjà mokonza mboka tie pona biso. Le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, a sali oyo ya kukai kosala pe ya mutuya yangoana. Oyo etikali biso pe ba misusu oyo tozali komeka kokanisa malamu totonga yango papa sombi lopango esali ke bon asombi lopango mwana yo po salaka moi 10 francs alaka soko tongi moi annexe no mupanzi wana où est le problème? OPCP valeur na kati lopango soko yo kati matiti où est le problème? Soko lobite na lona moi pelouse siko moi nzete siko to na pio so tango to kokota où est le problème? Mais biloko wana to roza na difficulté ko exploiter ngo pona nini bino na teni ya politique tango boye muto adhérer na ba parti politique bo saka na ba langage moko bo betelelaka bato to ko conquérir pouvoir to ko zwa to ko somba ba mapangu to ko somba ba ndaku to ko somba ba mituka to ko tambola to ko sala ba tour du monde. Na kati ya ba réunion ba parti na bino to na ba conférence bino nous bo sala ba bokuta ni nyonso ba politicien na ba to bino bo bengaka moyena ba 5000 francs moyena ba 3000 francs. Est-ce que boza penza na elike ke bokoka vraiment kokomatina esika ya kolamusa makanisi ya bilenge bakoma pe na responsabilité ya conscience pona koyeba ete mabe utaka wapi pe ekotela ndenge nini pe tokosala ndenge nini po tobundisa pe mabe wana na kati ya société na biso Congo po tozana na ba Congolais yango tozolobela Congo. Oui, ba pratique bo soulever eza ba pratique réelle o to mona ka bandeko bazana politique bazali ko utiliser jeunesse moyennant quelque chose pour na t-shirt 3000. Mais loko wana ngana ko yebisa ce qu'on a population parce que o azana yango amoni kezali seul moyen na yé pour na atteindre objectif ne politique à utiliser eza mbongo passer yango. Bon, tu évites de condamner pourquoi? Parce qu'il y a moins que seule possibilité c'est la salle là yango wana. Ngai na ko s'attaquer plus na population. Na ko s'adresser plus na population. Cette population ça non na maturité à comprendre message oyoyo et sengeli azala na yango pote akwa koyeba nani na koki ko pona lobby po lokela biso bolamo pamba te le lobby no boza bilenge bokoti na kati ya monde yango bokokuti ba papa o babanda uta papa Kasavu bayena papa bayena président Mobutu bayena na musée bayena Rais Kabange ti lelo bazana président Tshilombo. Est-ce que c'est la bino petache moko facile bino bilenge na kati ya mokili na biso lelo ya monde politique? Bon, je ne doute pas na jeunesse congolaise hein, pe na population congolaise. Nazana confiance na bango ka ndenge balobaka bakoti sera liboko na pocha moyibi mbala mibalete toleki déjà na ba cycle électoral mibale mobimba donc eza kutu 4e alors 2006 11 na 18 toleki leki na yango ezali moko ya belema oyo biso tozali ko s'assurer na yango pona kotalisa na population baye bakaka basala ka recours na makambo wana basala ka bongo babukaka nini lelo bazana nini
et soki ba se référer na ba pratique wana dans le passé ba yeba siko neni bakoki ko se décider pour na lelo parce que tant que tokendaka ko voter te pour na mutu na ngaleka mais esengeli oyeba na kati ya mutu wana makanisi nini ezali pour na ba problème ezali na kati ya mboka mutu wana akoki ko influencer nini na nini. Est-ce que vote bena na kati ya Afrique ezali kambo penza ya programme to ezali kambo na vous nous zolobelela wana to leki na premier cycle ezali na 2006 to na 2011 to na 2018. Est-ce que vraiment toujours ekokengo élire ba eli na biso par rapport ya ba programme bazana yango to eza par rapport ya ba pire mutu na biso so dozo na problème na kati ya quartier na biso ya ko songelela biso. Bon quand est tout solo ba awa donc 3 cycles déjà passés où il est qui il y a mon bétali élection je pense que Congolais ali muta maele azu déjà maele mbongolia bassin zwa liputa lata mais tala mutu nini oyo ozopesa chance pona ekende kosalela yo bolamu donc en tout cas ngai personnellement étant que homme politique congolais nazali ko croire na ba capacité ya ba congolais ya lelo et surtout que époque ya lelo le président de la République a boakeli biso déjà graine ya malonga o babengi conscience africaine. Je pense que lobby ekozala lobby otolekite. Lobby ekozala lobby otolekite. Moko ya bilenge Maître Gims to banzi petolikete boza moko ya baye oyo information ne ko échapper binote par rapport ya ba déclaration na ye. Et loko nga etiraki nga pa Maître Gims biloko na toyokaka yango ba papa baloba mais to na moni elenge atelemi ya lobby pamba te zo solo la masolo ya kolamusa makanisi ya bilenge lelo so tozobeta histoire ya Afrique ya 1200 to ya Afrique ya 900 ans to pe Afrique ya 600 ans to pe ya Afrique ya ba 1400 to saka na image moko to pe c'est la Afrique ya bandako moko boye ya ba mabele na ba mabele Afrique ya batu moko boye baza bolumbu Afrique ya batu moko boye bazalaka na courante Afrique ya batu moko boye kaka ya passe sur passe mais tout le monde Maître Gims abandi ko loba c'est Afrique antique plus précisément zo lobela mingi Égypte o ezalaki ya ba noir po e comme lelo Égypte ya barab ndeko ko ni foto ngobino pe bolandi Maître Gims moko ya bilenge lelo komi eloko bade ko loboma na se lelo abimisi yango komi ko ganga mokili yoka bino tant que elenge ben impression ni bozaki nango par rapport ya ba discours ya Maître Gims. Bon ya liboso étant que citoyen congolais to encourager qui pena to remercier qui pena courage na ye pe ami balé étant que analyste to sosola ki penza ke graine oyo mokonza mboka boka kina mabele ya Congo ya conscience africaine ezeli mikolo ezeli bambula te po ebanda ebota ki penda mbuma na yango kasi pona ko rejoindre ba élément oyo Maître Gims alobaki ngai kolekela ngai na kati ya Facebook na ba réseaux sociaux nazomona ba africain pe ba jeune lokola ye bazali ko s'attaquer na Maître Gims bazali ko contredire Maître Gims baso contredire attaque na bango par rapport à Maître Gims c'est ça pour nini alobi eloko eza lokuta to lolengi kani kaka ndenge ba chaîne internationale ba France 24 bazali ko diminuer Maître Gims pour na ba propos wana ndenge moko na ba congolais na ba africain bazali ko sala kasi ngana ko sunga parce que tozali na époque ya conscience africaine ngana ko sunga tomeka kosala analyse moko simple na propos ya Maître Gims alobaki ke non électricité et banana nani Égypte antique et salelaka électricité c'est simple lelo tovandi mutu lokola Hérodote un savant ya mboka oyo babengi Grèce aya atanga en Égypte aye a civilisé Grèce est civilisé Occident à ça la déclaration lobby que non l'Égypte est la plus grande civilisation du monde babenga efute babeta e mabanga te ba ridiculiser été moto peut vérifier azate bandima to ndima ngokaka bon parce que c'est un blanc et ce qui wana te Antonio Di de Sicile un chroniqueur historien grec pekaka
aloba ke Égypte antique ezala parmi ba pays oyo utilisa astronomie na astrologie. Bazala na maîtrise ya étude ya ba astre. Ya ba mouvement ya ba astre. Banda loba yango tondima toyoka problème ité ni na biso ba africain ni na bato ya libanda. To vérifier pete poto yeba keza ya solo. Tondima kaka bongo. Ba professeur na biso pe batangisi biso yango pe kaka bongo na ba école. Toleki. Ba exemple ya repé ces ebele. Siko na kati ya liste wana. Esengela keza la kaka ba Occident ne mutu balobaka. Un Africain alobi te nga pe fona se compléter na kati ya liste ya bato wana. Parce que ça l'on a théorie. Et ça théorie c'est le koyo. Batiaka to mécanon pour réfléchir si réellement ils allaient vrai ou faux. Et ça théorie. Et ça certitude. Mais il y a maître Gims et ça les problèmes. Mais ceux qui t'ont analysé peut très bien. Est-ce qu'ils ont tort? Tomeka. Tozongi na propos il y a savant grec oyo touti otanga liboso wa Hérodote. Hérodote alobi que non, Égypte est la plus grande civilisation au monde. Ba savant msusu pe alobi la plus grande puissance au monde. To moni même ti na Bible to moni ba char na kati Égypte, ba char de combat. Ce qui total na Bible na ba Exode ba betaka li solo wana ba char de combat ya pharaon ndenge landaka Égypte. Oui, in Exode wana ba char de combat. Pe ba pesa nombre mo ya ba 600 chars ba préciser na ba nombre. Est-ce que wana na antiquité. Mais pour le rosasko matière ba bengi fer et comme métaux. Batana ba gina mayele nini. Pour na rosa métaux wana ko pesa ngo forme ya likanisi na yo. Batana bazaki na mayele nini. Sikoyo moto oyo ekolamba libende ezali moto ya mbabola moto ya koni to ezali fait industriel. Siko soki industriel ezalaki donc ba industrie plutôt ezalaki na kati Égypte pour ça la ba char wana pona nini to douter na présence ya électricité na kati Égypte. Et plus grave kaka bino moko bolobi ke non to banaye ko salela les dieux soleil. Donc cela prouve que tu as une maîtrise, il y a système solaire. Il y a moto. Si comme tu as une maîtrise, il y a système solaire wana. Les lots tozali awa na kati ya bamboko na biso tozomona na pe panneau solaire. Donc énergie moko électrique ezo salama en base ya nini ya moi. Ce qu'on pona nini to douter na ta wana ke électricité salaki nini ezalaki. Les lots so balobi que vous allez grande puissance tonzimi. Est-ce que beaucoup cause à la puissance ce que vous allez na économie makasité? Jamais. Est-ce que beaucoup de choses en économie makasi sans industrie? Jamais. Est-ce que beaucoup de choses en industrie sans courant? Jamais. Parce que pour nani tozo za la presser au lieu de soutenir théorie wana parce que ezali na avantage na biso. Ezala vrai ou faux, ezali na avantage na biso parce que maître Gims o yasali azali ko connecter biso na histoire ya valeur ya Afrique pour na lelo to comprendre que notre tozali origine tozali ba descendant ya origine ya valeur. Pour créer les problèmes pour nenge komiawa mingi ya jeunesse eloko wana biso kutokanisa kitanga sali ba déclaration na ozala appuyer na jeunesse mais to moni mingi ya bilenge ndi mutu ba komi lokola ko attirer ye ko finga ko loba o esengela ki kutu baloba te mais lelo ningi bosolo bana to relancer bino tutangi awa ba dieko ka ba découvrir embaucher du fleuve Congo ba Christophe Kolo ba découvrir Amérique tutangi ba biloko penza lelo na yebite bino lelo tanki ba politicien bozana devoir munene ya kokende ko bongola makambo po politique eza kokamba eza ko protéger ba valeur o euti eza ki ya lobby o eza lelo na ba valeur na bino ko ya lobby ba o bazana kati ya politique ba mutu bazaka na centre ya ko batela biloko wana nyonso jeunesse africaine to lobanini asa ko kufa to lolenge kani. Bon jeunesse azali pona ko lobate ya ko kufa mazali un peu embrouillé. Azali un peu embrouillé parce que même les jeunes pour tenir des propos contre Maître Gims, ça se référera qui toujours dans monsieur les gars dans France 24 et TV5. Alors, étant que biso ba politicien, na oyo to lingi pour na mboka na biso ya lobby et sengeli to zala na politique moko ya média ya makasi. Ya makasi oyo eko influencer topé eko maîtriser
ba penser oyo biso tozo linga na kati ya peuple na kati ya société na biso ozomona parce que ezana ba débat moko esalamaki wana balukaki ba expert mo boye na ba France 24 na ba TV5 basali ba analyse mo pona ko diminuer maître Gims et ba jeune pe balandeli kaka na nzela wana siko esengeli ba média politique moko ya média makasi parce que tant tolobe la conscience africaine tozongo na politique te tokozwa yango na ba aspect nyonso ya bomoi même scientifique même na science d'ailleurs kutu esengeli ba homme scientifique ba se regrouper batala na lelo topé na lobby pour na tozwa jeunesse mo boye tozwa population mo consciente esengeli na lelo to soumettre bango na système éducatif nini tant toloba système éducatif tozo ezali système tant toloba la éducation ezali différent na instruction instruction de tozwa na ba école mais éducation même na l'église éducation ezolanda biso même na bandaku te ba chaîne oyo l'état yo zali ko autoriser bana balanda ezali ko influencer éducation na ba oyo bino bokolinga batu balanda esengeli bozala sire certain que non ezali ko accompagner de 350 chaînes oui ezali ça déjà désordre désordre en tout cas wana photo dans la courage ya konzimango que non biso ba homme politique en tout cas tozo tika laisser aller surtout dans le secteur de l'éducation pour la population na biso esengeli photo recadrer makambo pour makambo etambola malamu lobi esalaka bino ningi nini o babengi eliki ya lobby elenge jeunesse bino tanke ba politicien ko banda na kati ya famille politique esika bovandameli mokolo na bozotambola na kati ya société bozomona zododo quit oyo bato bazotekela biso ngo baza expatrié oyo bazwi autorisation et pas ya l'état bino saka bino ningi esalaka biso ya liboso na soni nazoluka na koma nazoluka lobby na gérer mboko parce que naza déjà homme politique mais ezosalanga pasi na baye oyo déjà bazokamba bazopesanga plaisir te ya ko se servir na bango comme exemple boza na besoin bozala na population ya malonga na population ya malamu oyo bako soutenir makanisi ya malamu pona botambola elongo na peuple pona bolamu ya mboka mais bozotika peuple wana a kotisa ba élément moko boye chimique toxique oyo ezali ko dévier concentration na bango ezali ko dévier même na sens ya responsabilité na bango vis-à-vis na ba problème ya mboka pe bozotika ba oyo basalaka yango ba usine oyo esalaka yango ba autorisation pas l'état oui basala yango pe bozotika ba bateka yango mais bozosala assemblée ya kolanda bango na ba cité tomoni bango bazomela diamba nde tozolanda bango en tout cas il faut totika politique wana ya soni politique wana médiocre to sala politique ya ba homme responsable tolingi nini oyo tolingi tokozwa yango ndenge nini po tozwa yango esengeli tosala lolenge kani to asime na makambo ya mikie ya bongo tozokoka te mokoloni tokoganye guerre na est po tozotika baye oyo esengeli tobunda na bango etumba wana ensemble mitu na bango ezala embrouillé ennemi wana simbisi munduki na est yo wana ne mtu aye na ba whisky wana na kati ya cité mais tokolonga etumba yango ndenge nini soki tozali kotika makambo ya bongo yango tozosenga na population parti politique pe bozwaka pe batanya ya kosola na bilenge c'est ba descente ne tomonaka bokosala pe ba descente te ke bosololaka ba conférence na ba bilenge kotalisa ke kwiti ezonui bo epengle loko moko la mosinga makanisi kwiti ezonui kaka nzoto te même na molimo wa moto zoko m'affecter na kwiti mais oui ozomona même na cerveau ya moto ekomi kilo moto ameli kwiti lolemo ekomi kilo malobe ekomi kilo parce que cerveau est tourné avec l'enterre donc eza bongo biso bon tokoki koloba boye na parti politique biso tozali bien que toye apona kolobela yango te CDD ya maître Tembele Maeta en tout cas ezali parti politique moko exceptionnel na leki na ba parti politique ebele na kotanga ba kombo te mais parti politique oyo batu bazali kotanga même na idéologie bazali ko meka même na kotanga ndenge nini tokoki kosala pona mboka na biso ezala malamu lobi pe bazali ko luka ba makanisi de gauche et à droite ya malamu pour ba mettre en place pona makambo etambola
En tout cas, na ba parti nyonso na tambola ezali bongo CDD Congo debout pour le développement. Même na ebengeli ozomona ke non ezali parti politique ya bato balalaka pongi te. Po babengi yango Congo debout. Donc ezali ya ba Congolais debout, ba Congolais conscients éveillés. Alors musala na bongo esengeli nini ba infecté éveil wana ba imprégné éveil wana na kati ya population. Ezali exception mais malheureusement d'une manière générale na ba parti politique nyonso eza na Congo ezali bongo te. Ndeko koni photo zo benza pena na suka nyonso to epengla ki awa na début ya émission to lobelela yango c'est actualité to suis penza chance te ko lobela yango mais actualité penza qui dominer pour na date ya journée ya le 6 avril o ezaki penza lokola moko ya ba actualité pena clé o ememi biso na ba développement esungi bilenge ebele o zelenge bon mo evandi na kati ya bilenge kotala mokili na biso ndenge yali kotambola Afrique kotala na mboka Congo guerre na este bandeko bali kokufa lokola banyama koto bilenge kwiti ba hotel na kusambela conseil nini okoki kopesa na bilenge wana oyemi maso na suka émission mokolo mwa lelo to la kiba téléspectateur ezala mbala na bino liboso to yamba na plateau ya émission ya eliki ya lobby mais kozela biso mbala ya sukate guerre na este osola na actualité na Ituri bato bakufaki autant na Nord Kivu autant na Sud Kivu mais awa soko ye ba concert ba boîte de nuit ba hôtel kwiti na jeunesse ko sakana te kuluna kutu kolobela te et comme phénomène moko normal to mesani pe de jeune yango ezali mutuna oyo ko kabola biso pe na mokolo mwa lelo to banti pe to likiete boko pesa numéro ya téléphone et ko sala na bandeko oyo yo ba ko sana posa koluka ko koba na bino masolo ko landela ba makaniso bino boye na yango ko landela moko ya ba politicien elenge oyo azape na vision lobi soki ba kamba mboka ba kamela mboka te ndenge ba papa na biso lobi ba kambaki maloba epai. Merci beaucoup pour na maloba bopesi biso oyo ezokende ezomema biso na suka ya masolo na biso ya lelo. Bon oyo tokoki koloba kaka na jeunesse congolaise. Il est vrai tozali menacé na ba dimension nyonso na ba aspect tout parce que bayebi ke na kati na biso bilenge nde bokasi pe makoki ya kobongola Congo ezali. Il est vrai que mingi kati na biso tozali choqué na ba difficulté sociale et silisi biso même na kondima mais to yeba yango malamu oyo tozali koluka ezali kaka kati na biso kasi nini esengeli tosala ba jeune to mekana kosangana pe tant tozali kosangana to longola nanu ba tendance pe ba parti politique na biso. En tout cas wana tozolo babongo étant que patriote nationaliste to longola nanu ba tendance ya ba parti politique na biso to kutanaka nanu mingi to kabolaka makanisi ya malamu pona bomo ina biso parce que biso nem tozali victime ya ba complot oyo même na batu mususu bazali ko prétendre ko zala ba dirigeant na kati ya ba mboka na biso bazali ko assumer ba fonction moko x to y bazo zala ba complice ya ba malheur na biso kasi esengeli to yekola malamu pona bakoma na niveau wana bazo zela biso na makambo nini na nini mingi kaka na makambo biso to lingaka nde sika bazo kanga biso ekozala passe kaka kwiti kaka te ezana makambo ya kwiti ba miziki ya loyenge pe bongo na donc na kati ya ba divers kaka Congolais lingi kaka divers soki balobi concert ata toloba kimbongo ezate tokokende ko totondisa ba stade mais soki balobi conférence tam sous ezalaki prévu banda 15h mais bandi 17h parce que tondo zelata bato bakoma ta katikati ya salle donc eza déjà difficulté ya makasi et sengeli siko to comprendre faiblesse na biso to surmonter yango to kende likolo ya ba faiblesse na biso to luka to agir parce que pambate responsabilité ya Congo ezali na maboko na biso biso to lobaka kutu kena elenge ya lelo azali liki ya lobité elenge ya lelo azali liki ya lelo la jeunesse d'aujourd'hui est l'espoir du présent
koto wana pe tomeka kobongola pamba te rythme wana ezomema pe rythme moko boye moto aza jeune lelo bazomema makanisi ne lobi slogan na peut-être ezali mal compris na bandeko ebele mais lobi yango nzoko ande azali mpaka makasi ya kosala ezala susu te mais totalisa ndeko aza lelo ya lelo ezali yo ekozala malamu koleka ekozala malamu koleka numéro ya téléphone soki bokozala na possibilité ya kopesa batelespectateur pour rejoindre bino na niveau ya WhatsApp to pe na Facebook mosusu koluka kokoba masolo po télévision eza ngonga boye kaka nde bauti koloba télévision eza ngonga mpona topesa numéro na biso tolobi ezali 200 plus 243 81 73 168 plus 243 73 57 168 na Facebook soki bokomi konifo kobek bokozwa biso na ba élément mibale wana boza na facilité ya kokota contact na biso numéro wana ezali pe en même temps numéro WhatsApp matondo mingi na bino bandeko bozwaki libako kolanda biso na manaka na biso ya makolo mwalelo eliki elobi oyo tosololaki c'est actualité ya kati ya mboka Congo actualité ezalaki dominé plus mingi sur le 6 avril le 6 avril otoyebi ki ekomi journée fériée chômé pe payé oyo etikali bongo na kati ya mboka Congo oyo ezali journée ya fumuki mbango pe ya conscience africaine toyambaki ndeko konifo oyo batalisi biso tina ya mokolo wana pe mpona nini mokonzi ya mboka akomaki na esika azwa ordonnance seri yango batalisi biso awawa bapropos ya maître Gims inconscience ya bayindo evandameli wapi ya jeunesse africaine evandameli wapi batalisi pe biso susu awawa kolandela po sosi to se libérer tolongwa na kati ya bowumbu oyo toza na ngwa mokolo na mokolo ndenge nini moto apesi mandoki mpo bagere ya este salama akreele biso susu bakwiti oyo biso moto tozopesa bango autorisation po ete bakwiti wana etekisama soki lelo mboka jeunesse ekufi lobi ya mboka ekozala ndenge nini na kati kutu ya famille bosala makasi ke bilenge na bino bazala malamu po bango wana bazala kosala relève ya kati ya libota boni mboka bilenge nyonso soko kuti bango na losambo te okokuta na bango na banganda soko kuti bango na banganda te okokuta bango na bakuzu soko kuti bango na bakuzu te okokuta bango na botel jeunesse tokoloba mingi to sepelaki na émission tikela biso mituna na ba numéro eza affiché wana ndeko konifo nito tasaki bino za mbala liboso to yamba bango kasi kozala mbala esuka te na ba sujet au plus mingi eli ko simba bomoi ya bilenge to bandi pe to likete to kozongisa susu bango na tina ya kokoba ba désordre oza na kati ya politique exploitation ya bilenge ya tous les deux camps ya elle a pouvoir en place na elle opposition le lenge kani bilenge bazaka exploiter biso bilenge muto kendaka to bimi ba marche to kufi kasi na partage ya ba poste bango ni muto balekaka le devant bazora ba poste oyo biso to continue toujours mokona mokolo ko benga ba excellence honorable da ba komonyo solo kumonyo to bengelela ka bango kasi po ba komana bisika wana esa biso bilenge ne mutu to pesa ka bango lokola pont po bakatisa ba komana bisika na kasi na retour biso bilenge sala kanini to tika la kaka kotala ka bango ba télévision na kokoba ko betela bango maboko to za na période électorale to kokoba ko contentiser ba jeune yo moto ba pesa ka 3000 pour que no betela bango maboko yo elenge bomo inoza na kati ya 3000 wana yo moto ba pesa ka t-shirt to que no betela bango maboko bomo inoza na kati ya t-shirt wana yo moto ba pesa ka soki para nini para plus soki pe para soleil to bengela bango bongo bomo inoza na kati ya biloko wana yo elenge obota maki libote zotalela opose elenge mboka pe zotalela yo mitala zonga moto tokutani na manaka na biso soki bosepelaki na émission tozongisi matondo mingi na ndeko na biso mbala mansadila o basalaki na cadrage basongaki biso pona bilili elongo na dete kwaku na teni ya montage tozongisi matondo na ndeko na biso ntimba mpose ngai ndeko na bino tambi koka nazalaki na présentation ya émission mokolo mwalelo nazalaki mokolo mwalelo na neteni ya présentation pe toyambaki ndeko na biso konifo azali pe moko ya bilenge
na kati ya parti politique oyo tobengi CDD oyo ayaki te kolobela sur parti politique mais to yambaki ya cadre boko moko ya babilenge ndeko tobenzi bena suka soki mbote koyi kopesa na ndeko tami bale ata moko to bebe. Bon, topesi mbote na CDD Mobimba pe na Union Sacrée. Pe bongo na moko ya collaborateur na biso Mathieu Kalonji Shoko mbote na bango pe toko bapenda Itumbelongo. Toko bape Itumbelongo matondo mingi.